ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Kombo na ngai Frère Jabianda na vandi na ville ya Hagen na mboka ya Allemagne. Nazali awa pamba te na ye mpona tosolola na bandeko na ngai ya basi mpe ya mibali. Na bato oyo na ntango oyo tozali bakutani vraiment na ba situation difficile. Azomona eloko asala te, azomona pe esika kende te, azangi mutu akosunga ye, azangi mutu akosalisa ye, azangi mutu apesa ye fiske ata liloba moko epesa ye kimia na bomoi na ye. Nazoloba na ndeko ya ngai ya mwasi, nazoyebisa na ndeko na ngai ya mwasi oyo vandi wana, tanto se sentir susu tina te, ozokomimona peut-être bato baboyi yo, ozoko se sentir bandeko na yo voir meme okobotami na bango tata moko mpe mama moko balingi lisusu kosentir yo te. Yo oza wana omimoni ke age na ngai ekoki, ozoluka libala ozozwa te, obondeli na façon nyonso tu epai ya Nzambe apesa yo mobali ya vie na yo ozomona ye te, okomi désespéré. Sœur na ngai, nayebi ete kozela likambo oyo oyebeli mokolo mpe jour ekoya te ezalaka vraiment pasi. Etikaka biso toujours na qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment Nzambe azoyoka prière na ngai obie te? Est-ce que vraiment Nzambe azoyoka kolela na ngai? Est-ce que vraiment Nzambe azoko yokela nga mawa te obie azomona ngai te? Ndeko na ngai ya mwasi, nayebi ke esika yo ozali age pusani okoli, oki deja kozala kutu mama ya bana mine mitano mibale misato, me ozwi nanu kutu ata chance te ya kozwa ata sheri ya pamba, obie mutu oyo se apropose oyo apesi yo espoir quand même kobalana. Nayebi ndenge esalaka pasi. Bandeko na yo mpe na kati ya ndako, tanto na kati ya libota na yo bazochola yo otuliti yo wana bala lokola baminingati, bamininga bokola na bawelongo si babala bakende poto bamisusu kutune baza mare wana si bakuti deja bala mine mitano, ozolala na mawa, ozosentir vide moko makasi na kati ya motema na yo. Sœur na ngai, nayebi kozela ndenge ezalaka pasi. Naza na susi na yo ndeko na ngai ya mwasi. Sœur na ngai, nalingi lisusu nayebisa na ndeko na ngai mobali oyo akoli azana mepa na bango, azana posa azo engagement ya mwasi ya tsala ngako, mayebi te nini po asala po alesa mwasi wana akobala, aza voir même kutu na mbongo kutu te pona koka kokende ko se présenter epai ya bapara ya mwasi, epo aza na bobangi ya kotelemisa mwasi na nzela ayebisa yeke nga nalingi yo, po aza na eloko te na maboko. Nayebi koza na eloko te na maboko, ozomona ndenge obandela te. Nazoko expliquer na yo ndeko na ngai ya mwasi otokufela mobali bi okufela mobali, bandeko ya pauvre mobali na yo baboyi voir même kokipe bana na yo, banandeko na bango akufa ti lelo ata kobenga ya pamba ata koluka bazwa charge wana batikila yo yango na maboko. Na kimwasi na yo ozobundana mpona kozwa mwa quelque chose olesa bana wana. Nayebi ke place yo ozali oza na vide moko na kati ya motema na yo, pota wana eza monene, ozomona ndenge nini osala te mpona okouvrir pota wana, mpona okoka kosilisa douleur wana oyo eza na motema na yo. Soki otali bana oza na bango, question ezoyela yo, eske soki nakezwa mobali akolinga nga na bana nga naza na bango? Eske soki nga nakeluka mobali na age nga nakomi nango, na charge nga nakomi nango, eske akondima ngai? Eza ba question nayebi ke ezotungisa motema na yo. Na yo ndeko mobali,
siko place yo vandi tanto obotamaki malamu na ba problème songolo tokutana na mukini mono sala accident makole buka na yo ozomona susu eloko sala te ba camarade bokolaka na bango ensemble elongo babandona yo pona bakozwa eloko moko te pana yo potela makate potambola kate baza susu na posa na yo te nazo yebisa lisusu na bana oyo ya bofele bakufila ba papa pe ba mama esika bozali aleki na ngai ezo sala bino pasi po bozangi mutu aya ko soutenir bino esika yo zali okoma kolia na balabala okoma kolala na pasi okoma kobanga soki mbula ebeti na kokende wapi na koboma mbula wapi pana yo mbula ya pamba o nzamba sali ekomisa o libaku po place ya kolala malunga eza te leki na ngai mwana balabala oyo tokomi kobenga shege tanto mpona kozanga papa pe na mama na société bakoma kokima yo mutu azwa charge na yo aza te leki na ngai ya mwasi pe ya mobali nayebi esika yo ozali oza vraiment na susi makasi omimoni ke naza lisusu na importance te omimoni ke neti oza lisusu mutu te nazoyebisa lisusu epai na yo ndeko na nga mobali otanga ba classe osala ba diplôme mais oza na mutu te na gouvernement oza na mutu te na société po azwa yo engagé na mosala etungisaka yo okanisaka ntango nyonso oyo obebisaka mpona kotanga classe okokoma na niveau oyo oza nango moko esika yo vandaka ozokomitala eske nga nde naza boye nzambe asundola nga obi azomona ngai te nayebi ke esika yo ozali ezala bandeko na yo bakoma voir même kobwakisa yo po ntango bazwaka problème ya matanga obie ya libala obie ndeko songola bali epa na yo baza kutu na ntina ya kopesa yo information te kotalisa yo likambo na libota parce que oza na eloko te mpona kokotize na babato ya modele wana babengaka bango bakikavwanga ye moto azwaka eloko te ata toyebisi ya kosala nini ntango oyokaka makambo wana nayebi ete esalaka motema pasi omitungisaka olobaka nzambe eske ozomona nga obie te na yo moninga na nga mobali totika Afrique toza na kati ya Europe lelo tozokutana na baproblème songolo tanto bengisa mwasi akima yo mpona problème ya séjour mpona problème ya mokanda mwasi amonaki il faut atika yo akende koluka mobali oyo aza na séjour abosani ke osufraki mpona kobengisa ye na yo moninga mobali mbila azolanda yo mpona séjour esili ose trouve ke so bazongisi yo oza na ndako te na Afrique oza na place ya kokomela te fano tika eza pauvre ezosala yo pasi okomi komimona me mpona nini kaka ngai nzambe mpona nini kaka situation efo ekomela ngai mpona nini kaka réponse eza te esalaka pasi esalaka vraiment pasi mpe mawa na mutu oyo azolela mutu oyo azomona ndenge asala te eza lokola mutu oza na kati ya libulu ya molai ozobenga secours mutu azoka mongongo na yo aza te